Bote bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo oyo edifiaka peuple de Dieu nalobaka na bino chaque fois bokota bosaboni na kati ya chaîne oyo Ediba TV ekambami na munganga spirituel dokotolo na bango bokozanga te kozwa ba information pe balisitwale kitoko pe na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo chaîne oyo ya ba patriotique ya mboka oyo elobelaka makambo ya mboka ya kitoko eno ya lokuta parce que tozali komona ba chroniqueur na ba journaliste mingi bazali ba fanatique naloba na bino wutanga na banda ba chaîne oyo bokotikala koyoka te ngai munganga spirituel nalobi likambo moko ezali ya lokuta nyonso ekozala vrai vérité pe vérité wana ezalaki baintroduction tozali kopesa mbela na bato oyo bayali kopesa bamessage ya mabe oyo kosala mpasi na peuple congolais ezala na chaîne oyo ya makambo ya nzambe to na chaîne oyo ya makambo ya lokuta bayimboka bolandaka biso na bokebi mpe na bwanya donc mingi bayali kolanda eloko babengi motete motete balandaka yango na lombangu te vi ya kolanda motete na lombangu okopesa vi na yo mokuse okokoma na bineme kirikiri okokoma o bato songolo pakala bakoluka ngai ata moto akoluka o te me okoya kaka na media comme ezali antenne na yo moko okoloba oyo fo loba mpo bayimboka oyo bakolanda yo babilive yo okoloba makambo ya solo topesa respect na tata mokonzi ya mboka oyo tobengi mese Félix Tshilombo oyo azali kosala na kati ya mboka na biso ezali minene mpe ya bwanya mingi bali motema mabe oyo etondi na congolais akoyeba te akoloba na nani akoyeba te akoloba na mokonzi ya mboka to akoloba na nani donc tosala ningele na maloba oyo tobimisaka na monoko na biso yango tolobaka ke monoko yango moko tebetisa nsima na biso fimbu yika mpiko na vi na yo tala epai yo kotambola sala ningele na vi ya tata nzambe ezalaki ya bino munganga spirituel tokotolo na bango papa edidiba oyo akambami na kati ya spiritualité ya bonzambe mingi na kati ya motema na ye mpe na kati ya bwanya na ngai lelo nayeli bino lisolo moko oyo tolobaka chaque fois masolo oyo ekweyaka na kati ya Ediba TV mona Congo oyo ekambami na kati ya émission tobengi tosolola yango tokosolola yango na kati ya koeme na bino mpe na kati ya bacommentaire oyo yo moto oza kolanda chaîne oyo ozala na bwanya na mpiko ya komanyola yango kopesa mayele na espace esika nini okoki koyamba lisolo oyo na ndenge ozweli yango parceke nyonso tolobaka awa ezali lokola batubela ne yali moto na moto aza na baproblème oyo ekoyingela na kati ya bomoi na ye yo oza na kaboye ngai naza na kaboye leta yo oza na baproblème botamoso ngai naza na baproblème makambo ya ndako leta ngai naza na makambo ya ndako yo oza na makambo ya examen yo oza koluka mosala donc bato na bato bazali na baproblème oyo na vie spirituelle oyo eyelaka bango yango nalobi bokima na bangambo na bino nyonso epai ya munganga spirituel oyo tobengi tokotola na bango papa edidiba na komanyola yango mpe toali na basali na nkolo lokola pasteur Joseph Lukoki oyo aza na mboka France akokamba yo na balosambo mpe akotya loboko ya nkolo na kati na yo po te omona lumière soki oza komona flou okomona lumière po te vi na yo ezala polele sans plus tarder tokoti na mozindo ya lisolo na biso na mokolo ya lelo oyo ndeko mwasi abengi biso ndeko mwasi abengi biso esali pasi mpe mawa na lisolo ya lelo tokolobela mingi bana mibali oyo bapesaka importance na basi na bango mpe baboyi baboti na bango tolobi teke boya moboti na yo linga mwasi no tolobi teke linga mwasi na yo boya moboti na yo non la loi ya nature tout le monde a une source tout le monde a un nzela tout le monde a un way là où tu viens Nzambe apesa biso ba destination différent na différent ngai nabotami na famille songolo pakala eza na muyembi moko na mboka na biso Congo ayemba il fallait qu'il nabotama na famille ata ya ada bomboli parce que ezalaki famille oyo ezalaki na meya mais soki yo ozwi chance ya kobotama na famille ya ada bomboli te famille oyo botami ezali déjà famille ada bomboli
komisa famille no ada bombole spirituellement, komisa famille na yo spirituellement ezali kitoko mpo nzambe nde apesi yo yango. Donc oboya famille na yo te. Napesaki bino mpe baprogramme ya mikolo ezali koya ndenge Diba TV oyo ekamami na monganga spirituel. Tozali kosala baprogramme minene ya mois de août na septembre mpo te chaîne na bino ekoma monétiser to banda kozwa biloko nyonso ya sikoyo ya sika mpe ya malamu oyo ekopermettre mpe ke chaîne ekola esengi mwa meya basoutien nde tobetaka mbela chaque fois nde nabelelaka butu moi bosoutenir œuvre oyo ata na $1 ya pamba nzambe akokanisela yo. Tout d'abord motu oyo apanzaka chaîne oyo apesi na moninga mosu asabone, nzambe akotombola ye mpe akofortifie akopambusa ye mai ya miso. Lokola Papi Tshisekedi, nzambe apambola yo epai oyo ozali kosala mosala monene na kati ya Diba TV oyo ekambami na monganga spirituel. Toke na lombango na lisolo na biso ya mokolo lelo oyo mwana mwasi abengi monganga spirituel aye kotubela koloba ya ye makambo oyo ekangami na motema komanyola yango mpo te tolobaka na mokili oyo atata nzambe sala ngele oyo kosala yango wana. Ndeko mwasi alobi babotaka bango mibale, tata na bango akufaka atikaka bango na age ye mwana mwasi wana beti lisolo azalaki na 3 ans, mama kulutu na mobali azalaki na 5 ans. Mama na bango azali koteka oyo tolobaka azoteka nyonso oyo akokutana nango mpo te bango bavivre mpe bakola. Baboti oyo ya famille akotabo tata na bango papa na bango akufi na accident oyo akouta mosala kozonga na ndako akufi. Bafamille wana bakiza mama na bango ndoki. Boyebi biso bafamille africaine so bali barécupere babien ya mwana na bango bayaka toujours na barubrique ebele mpo te bazwa babien na bango babengana bana bakende na mama na bango bakende konyokana. Bayebi te ke babengani batata mokonzi ya mboka mpe babengani bapremière dame. Histoire ya bato ezalaka na makambo ebele oyo tomonaka na se ya moi oyo nde nalobaka na bino ke toyika mpiko na losambo gumba mabolongo na yo nzambe akotombola yo. Nzambe akotika kobosana bolamu no ata mokolo moko te soki ozali mpe kosalela ye bolamu. Bandeko balandaka biso na bokebi na kati ya chaîne oyo nalobaka abonnez-vous massivement pour te ozwaka bamasolo na yo operdre yango te ata moko te eleka yo. Ndeko mwasi asouffrir mingi alobi mama na bango azali koteka nyonso mpo bango bavivre. Mama na bango azongaka na bango pa mama na bango epai bango bakendaki kokola. Je m'excuse, pa bango bakendaki kokola. Bango kuna bazalaki na vie te, vie ezalaki te, baboto babotaki mama na bango bazalaki bato ya pasi. Vie ezalaki kote ya botata na bango. Place tolobi famille ya ada bombole. Kuna nde mwa moyen de vivre ezalaki. Mais babiokolaki bango babengani bango, elle avait que rien que 3 ans. Son frère brada na ye azalaki na 5 ans. Alors bakendaki alaki bébé. L'histoire babeteli rakoli a vivre pasi mingi. Pe pa yo mama na bango azalaki ya kolokota manga akikoteka. Eloko nyonso bakopesa ye pondu yango oyo zwa kangisa mipiku kende koteka akikoteka. Eloko nyonso azwi pourcentage mpe bavivre ti mama na kangisi mwa meya asombi akomoteka mwa nguba mwa savon bu esalika mwa digable ekomi boutique. Na nsima ya kokoma boutique wana badongolo miso bazangaka te. Bato mite ya mabe oyo bamonaki ndenge aza kolala libanda na bana aza konyokwama baye kaka baderobe ye. Kulutu na ye aye kokoma na age ya 12 ans. Ye akomi na age ya 9 ans. Ezalaki na tata moko na quartier na bango wana azali koluka kaka abima na mwana wana sino kati ya chaîne oyo awa tolobaka rien que la vérité sur la vérité. Atindaka bato bakende koaleve mwana wana ya mwasi mpo te ye asala baposa na ye oyo ye azali koluka abima na mwana wana. Akenda baleva mwana wana na moi makasi motuka moko eya egara liboso ya station na bango mwa boutique na bango mama asalaka ya moke oyo bazali kovivre
pai balevaka mwana wana mwasi bakenda na ye. Bakei na mwana na mwasi abungi pour toujours. Mama luka mwana, luka mwana, luka mwana. Bapesa communiquer, batika ba communiquer partout na ba souciate. Na biso na mboka na biso Congo, bazwa suite te. 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, mwana akenda. Basala matanga, histoire eleka. 9 ans, ayi mwana ya mwasi oyo ya 9 ans. Tata wana esika kendaka na mwana wana akokisi baposa ya motema na ye. Après kokokisa baposa ya motema na ye, ndenge fi aza korelate biso histoire, abwakisi. Mais abomaki ye te. Et puis abwakisi ke so na kati ya Kisasa te, amemaka ye na province. Epai wapi akenda kobwakisa mwana. Mwana akomaki na ye Phaseur na province Songolo Pakala. Alobi natanga kombo te parce que bato bayebi. Akomi Phaseur. Après kozala Phaseur, mwana wana soufraki mingi. Famille moko Songolo Pakala eye kozwa ye en charge na âge ya 14 ans. Bazui en charge à âge de 14 ans, batuni ye totangisa o kelasi. Oui, babandi kotangisa ye kelasi, atangi kelasi ti na ndenge mwana wana apusani akukisi 18 ans. Papa wana azwaka ye en charge na mama wana bon, biso tolingi to voyager. Tozo voyager, tozo bima Congo. Bango pe babotaka te. Alors tosala na yo nini? Tozo tikela yo bomengo na biso nyonso oyo e biso toki. Alors, na province au bango bazalaka, ezali province au bato bakenda kosala formation militaire. Ayebisi papa wana kotisanga na armée. Kotisanga na armée, après bane soki na kobima na armée, na kozala conscience na kendo luka baboti na ngai na ville oyo na wutaka précisément wapi na Kinshasa. Bango be baboyaka te, bakotise na armée, bapese buka lopango, bapese ba bien nyonso, bapese tout. À côté formation, il y a 1 année et 6 mois. Après kobima formation na bimaka, aye kokita na Kisasa. Aluka baboti na ye tous les 26 communes na biso ya ville ya Kinshasa. Amona bango te azonga na ye. Azongi ateki ba bien nyonso oyo baboti wana o ba adoptaka ye na âge ya 14 ans. Ateki yango akangisi meya, alobi ye pe azo voyager azolanda bango epai bango bakendaki na États-Unis. Kozonga azongi mpo ya kosala ba démarche na Kisasa. Un bon jour, avanda na hôtel moko boye, amona mama moko akoteka bakoko. Ndami lobeli, oh, mama oyo, ça me dit quelque chose. Mama oyo aza lokola mama na nga, toyite. Comme aza na kombo ya mama na ye. Une fille de 9 ans, l'enfant de 10 ans, 8 ans, ou a la boigna même 6 ans, a bossa la source na été. Mwana wana, a kokiseki déjà 21 ans. A belle la maman wana na kombo na ye. Ola benga mama koko, a bengi kombo na ye, mama wana tali. Abi oyo mama na ngai. Alobi yaka, mama wana pe era za koya kotekele ba koko wana, era za ko pusa. Aza kotala makila ya nzoto mama na esali nini epanzani. Esala ke era pousse na tuni ye. Mama, naza na besoin kosomba koko te yo mama Songolo Pakala. Yo yebi kombo na nga ndeni. Alobi na yeba. Mwana moko ya mwasi ozalaka na yake na wapi. Mwana na baleva nga mwana. Asakoli lisolo. Mokili ya tata Nzambe etondi makambo ebele. Yango na yebisaka bino kangama na kati ya Liba TV mona Congo. Okozwa ba surprise. Okozwa ba surprise ya masolo tango mosu pe salama na kati na yo. Okoye pe ko découvrir likambo yango. Soki pe ozolinga osala yango, oko découvrir yango na kati ya Liba TV oyo ekambami na monganga spirituel. Mama oyo alobi yo ozali mwana na nga bingala zali mwana na yo. Atangi pe kombo ya kulutu na ye. Mama kitisi maya miso. Alobi kulutu no azali. Kulutu no abala. Akomi sikoyo na 25 ans. Donc, toujours un écart wana. Ou azali na 5 ans, 3 ans, un écart il y a 2 ans plutôt.
bakomi na 24 ans. Abi kulutu na bala, me pai na akovanda nani esengo te. Esengo te na ndenge nini? Mama zwi apesi mwana asengi adresse, apesi mama na adresse avandaki na mama ni journée. Yo tala kaka eloko oyo eza cher mpa na yo. Mais comme aza na esprit déjà ya bosoda na kati na ye, esprit ya bomilitaire na kati ya bomunzoto na ye. Donc tellement que akomaki na motema oyo ya makasi. Aye mama pesanga kaka bacoordonné na yo. Abotoli bakoko nyonso na bwakaki yango. Aye bakoko eza ya mwasi ya mwana na ngai abipesa biloko asali to abwaki yango. Alobi mwana na yo tala place nazovanda. Alakisi hotel apeteli tala kaka banda abungaka abeteli mama ne lisolo nyonso. Abi mpona lelo na kolue taxi ekoki soka na liboso ya lupango. Nga na koya kotala yo lobi. Nakutana pe na ndeko na nga. Me kobetela bango lisolo te. Mama wana adapti soki koteka azongaka ta mosusu ba 18h ou bien 17h. Mais les jours là maman nazongi ndako 21h. Comme azaka pe na téléphone te kokota koti mwasi ya mwana na ye. Nde moto akoma konyokola mama na ye. Abeta mama wana lokola mwana ya bota. Pe son mari alobaka pe eloko moko te. Yango makambo aza ko expliquer mwana na ye. Tala erokendaki makambo nakutanaki nango na vitala boye na herbe alevaki yo na mwa boutique tozaki nango do nakomaki perdu. Na bomba ye kaka ndeko na yo pe basango na église bazwaki ye en charge batangisi ye kelasi asilisa kelasi abala mwasi me mwasi mabe. Mwasi oyo aza konyokola ngai po te ayebi ke nazangi epai ya kovanda. Bandeko mibali oyo bakolatanga na lisolo oyo na bokebi pe na bwanya oyo bomesana konyokola baboti na bino oyo bokopesa baboti na bino valeur te moto ya memi yo 9 mois s'il vous plaît please koma yo kotinda mwasi oyo ya yo oyo lelo mwasi tobalaka oyo tolobaka ke azalaki premier bureau na nga bolingo pe esilaka. Mais pourquoi toi tu peux laisser ta femme là faire souffrir ta mère? Yango na bandaki na ebandeli ya kotalisa peuple de Dieu tolobi kaka te ke basi na biso baza mabe ou bien ba mama na biso nde baza mabe. Non, totia bango na part na ba place na bango. Topesa mama valeur na place na ye. Topesa pe mwasi valeur na place na ye. Mais ya kozwa mama oyo aboteli mobali oyo banda kotinda ye atekaka bakoko epuis yo mwana mobali oyebi nyonso ndenge ezoleka wana. Mais tu tolères ça parce que tu aimes beaucoup ta femme. Bayimboka oyo balandaka Ediba TV na bokebi pe na bwanya tosala ningele mokili tata nzambe etondami na makambo ebele okoki koperdre moboti na yo likolo ya sentiment moko ezanga ntina. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo Ediba TV po bozangaka ba message te balisi histoire te bozanga te yango tomonaka bana ebele bakomi kokenda ba orphelinat oyo lelo tomoni ba mama Sheila Mwanda na pasteur Stani o bango bazwi bato wana en charge po te baboti ebele batikaki bango baboti ebele batikaki bana wana. Tosala ningele tosala ningele to néglige bana na biso te to néglige baboti na biso te to néglige esika towuti te to néglige pe basource na biso te. Bandeko tosala ningele na répété yango. Mama betami lobi na butu mwana mobali kutu alala mwasi nasali ofasala ayebisi bango mpe place awuti te na ntongo mwana mobali akei mosala mwana na mwasi ya mwana na ye abimisi su mama na ye na moi makasi a partir ya 8h amemisi ye bidon ya 25 litres comme punition akenda koteka bakoko babotoli po mama yaki na version wana nateki bakoko babotoli me mwana apesaki mwa quelque chose
Mama zoki mbongo wana bomba ki on a soutien. Na ko beta beti mama bokilo mbongo ekoyaki abotoli yango. Il y avait même des fois beta ka mama bokilo atika kaeni ta mère. Yebisa ngai. Moi sino abeta ka mama na yo atika kaeni. Oto bengi na lingana na biso bakanza motaka. Atika kaye motakala. Yo ko sepela nango. Yango na bina kata chaîne oyo na yaka kotanisa bato. Koyeba nini bokoki kosala na mokili ya tata Nzambe. Faites-vous attention na makambo mosusu tokosala na mokili si. Mwana ya mwasi oyo akomaki soda oyo akotaki na famille ada bombole na makambo ya Nzambe. Oyo Nzambe ayebaka ye moko destination ya vie ya bato. Oyo Nzambe ye moko ayebaka epai yo kokende ezali yango wana te. Epai yo kokende okotuta na boye keba. Tala mwana ya mwasi amemi bonheur lisusu na place oyo malheur ezalaki. Amemi esengo aza koya asaleli mama na ye ba surprise po aboye ko apreteni mama na ye asombi biloko ya kosakana te atie na jeep mobimba plein na bis mobimba plein akoya nango amona malgré tout mama na racontaki biloko tout akoma pa mona frère na ye na mwasi ya frère na ye na bana oyo frère na boti arriva là-bas vers 14 heures bafuki misaki mama na yo depuis 8 heures bamimisi bidon ya 25 litres ya mai mama na akolela ndenge mwasi ya mwana na yo mwasi ya mwana na yo asalaka mama na yo soki yo oza te soki mpe yo okufi ndeko mwasi ndenge basalaka mama no na mokili pa ndeko no ya mobali oyo atikala na mama na yo. Rends-toi maintenant cette calcul. Biso ba homme, je me suis sacrifié pour prendre ma mère mwasi na nga nyokolaka ye. Est-ce que nazali homme ya solo to nazali homme en pampers ou bien nazali homme oyo lokola homme to homme kaka lokola ba chroniqueur musu ba koloba buzoba na ba télévision to nazali homme oyo nazana ba décision clé na kotala vie ndenge kotambola. Un homme avec H O double M E to naza ya bongo te to nali mobali oyo azali M O B A moba L I mobali to nani tina koloba ngo esalaka ngai esali ngai émotion ya lisolo ya lolenge boye biso tozangi baboti bakei trop tôt batikaki biso moko tokomi koyoka posa ya kozala na bango me yo bapesi yo mama akolala lo meme ti 80 quelques d'années yo kosakana na ye me nga so nazwi yo mokaka spirituel na kopeto mabe nakoyebisa nzambe onga nasambelaka te epesanga ata 2 secondes na corrige moto po acomprendre epuis nzambe apamboli yo na age ya moke oza nango wana osombi na lopango me mama oyo bonyokomaki na ye balibanda babenganaki bino na ye ifa babengana te ye moko bazwa bino me amemi bino po ayebi ye bakonyokola bino mais toi maintenant tu ne sais pas oyo akozwa soin na ye mwasi nofa nyokola ye alors ndeko mwasi oyo asouffra oyo balevaka oyo akota mosala ya kisoda na posa na ye te po akota yango mpe mpona kovange na tata nasalaka bamission wana mais aluka ye amona ye pe te alors aya boye akuta mama na ye na moi makasi moi ya kisaso ya 14 heures wana amemi bidon ya 25 litres mpona nini po akenda koteka kokolobi abungisi mbongo akoti na lupango bopu abelela mama nini kitisa atala boye mwasi moko avandi na kiti kuna akoningisa lokolo akoloba nde asimbeli nzete yo nani yango boye otenga yo nani onga mokolo lupango yo mokolo lupango oyebi nga mama azolela kaka mwana na kimi mbama azwi bidon 25 litres pou comme aza deja soldat batambola na baarme na bango ayi na teni te pa abimisi munduki wana kulakwe kimi akoti na kati ya ndako apeti porte abimisi yo kende kosala mama na ngai lolenge boye yo nani alobi te mama oyo akenda koteka koko abi azali mama na ngai atangi nkombo ya mobali na ye oyoka lisolo te ke bazalaka na mwana moko ya mwasi boye
baloba baleva kaka ya kufaka ngai oyo onyokola mama na nga bonga na bomoi abeta mwana mwasi wana ndenge bakorijaka bato na armée. Plus de 200 fuyé na mokongo na ye na nsima na biso oyo tobengi na bafese. Anyata ye mpenza ngondo ya suka mokili. Abeta ya korige azwi kaka bidon wana amemisi ebili kino mobali no akozonga yo kitisa bidon wana. Mama temaka aza moto ya motema mawa. Mama azolela kaka tika kosala boya bitete. Mpe eza ya suka yango tozokabwana nazozonzo kenda. Ndeko mobali akuta bo mwasi ne basi batie pe penyuso asalaka mababo kilo. Atuna nanyo kanga monoko yo nde ba yo ndeko nanga. Do ba yambana ya bitumba opesi mbwa boyi. Bandeko balandi biso na kati ya chaîne oyo Diba TV oyo ekamba bina monganga spirituel na lobi na bino masolo ebele toyaka nango awa ezalaka mpona kolakisa peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo pote okoka ko rater ba masolo te o rater pe ba l'histoire te. Na yebisaki bino na mois de août to charger ba programme to koma na ba programme ya koyamba batu na plateau pona ko beta masolo biso yoso ensemble koyeba nini tokoki kosala pe nini kotambola na mokili ya Tata Nzambe e koyeba vie quotidienne oyo elekaka na kati ya Afrique du Sud pe na bamboka mosusu na koyeba bandeko ebele bokomona bango bakopesa basujet na bango na bapropos ya makambo oyo ezali koleka na Afrique du Sud pe na mboka na biso Congo. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo ekambami na monganga spirituel dokotola na bango Nzambe apambola bino bolandi lisolo oyo bolanda yango très bien ne bandeleti na suka bomona ke bana oyo babotamaki na pasi bakoli mwasi aye kokabula bango mpona kozanga ya manque de connaissance ya grand frère na ye. Alingaki mama na ye te, alingaki mwasi na ye anéglige mama oyo anyokomaki mpona bango. Alors soki ezalaki ndeko mwasi wana angaka mwana na mama na angaka nyokoma te. Yango tozotalisa bandeko mibali mingi baerreur wana ezokoma mpa na biso bandeko mibali trop. Bandeko basi mingi okoyoka na bapourcentage bazalaka moke o nga nalinga mama na nga te. Soki oyoki ndeko mwasi alinga mama na ye te soit aza moto ya misala mabe. Mais la plupart mama okoki kobota bana 10 5 filles 5 garçons okomona bango nyonso 5 filles na bakolinga mama na bango mingi mpe bakolinga batya ye na place na ye. Okomona bandeko mibali mosusu ndenge akei libala wana abosana abengaka kutu mama wana te. Alors yo moto ozalaka na bizaleli oyo tika bengaka mama na yo linga ye mingi ndenge biso bamonganga spirituel bapesaka biso mitema ya kolingaka bamama na biso bape na bango ezala epai bapemi Nzambe abambola bango abomba bango epai bazali bavanda na lola na kimia mpe na esengo esika bakenda kopema na bango. Donc yango toyei kokabula mpo te peuple de Dieu oyeba nini okoki kosala na mokili ya Tata Nzambe. Napesaka mbote mingi na baoyo bazali kokamba kosoutenir chaîne oyo kopesa yango force kopesa yango bwanya kopesa yango mayele kosala ke chaîne oyo ekende liboso kopanza sango na kati ya chaîne oyo babengaka monganga spirituel vie toyoki lisolo na eza bien monganga spirituel eza bien baleki babengaka yaya vie bapapa mpe bako kobenganga papa bao mpe babengaka ngai mpe ndeko bazali oyo nyonso abengaka ngai na lolinga abengelaka nga papa Edidiba. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo pote orataka ba histoire te ozala toujours à la page yango napesi mbote na bandeko oyo baza kosoutenir biso de près mpe na mosika na bafinance mpe na baconseil tobandi na ndeko Mike Ngoi Kalombo na kati ya Washington. Nzambe apambola yo na mosala monene oyo ozali kosala na kati ya Diba TV. Mama Shela Mwanda oyo azali na ba organisation na ye ba oyo tobengi ba ONG na ye ya kobomba ba orphelin po ye ba orphelin mingi na Kinshasa ye azobomba bango mpe azali kotangisa bango orphelinat. Mama Shela Mwanda ezali place moko bana bazali éducatif. Nzambe apambola yo na mosala kitoko ozali kosala na kati ya orphelinat Shela Mwanda yo na pasteur Stani. Nzambe abakisela bino longue vie ya kobomba bana ya bato. Napesi mbote na ndeko Zuzu King
mokonzi ya masolo yo nzambe amona yo na mosala kitoko ozali kosala na kati ya Ediba TV mwana kongo. Napesi mbote na ndeko Sule Kauka oyo alobi akosala Ediba TV ezala chaîne oyo ya exemple ya makambo ebele. Nzambe amona o ndeko Sule Kauka na oyo ozali kosala ndenge ozali koyede peuple de Dieu, ozali koyede bacomédien ndenge okoti masolo na kati Ediba TV, okoyede Ediba TV emata pe okotya loboko na yo ekende mosika. Napesi mbote na leki na ngai ya motema oyo nalingaka mingi Fiston Kabwena ya bakabwena na mboka France. Napesi mama Virginie Bwassa oyo akabulaka Ediba TV na bwanya pe na bokebi bambote ebele epai bozali. Nzambe alola amona bino abakisela bino mikolo ebele awa ose. Tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bye 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 na bino. Bye bye bye.